telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato banda sena jantotela na bomba tena matadi na koti na kisangani akasai pena katanga lekanda mboya pasa yati angola kota magabo bandimi bakombato ndengo yoto kubola tambola mboka nyonso tele na peotuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yoto kubola tambola mboka nyonso tele na peotuna bakoloba ndenge ya kombato. Félix a passé de nombreuses années en Belgique, où il a travaillé comme chauffeur de taxi, parmi d'autres emplois. Malgré une très mauvaise réputation, il a été employé par un vieil homme italien qui possédait une pizzeria. Félix travaillait comme livreur pour cette pizzeria. Lorsque le vieil homme a appris que Félix était devenu président, il a été stupéfait. Il a exclamé « Oh mon Dieu, celui-là !» Il a ensuite raconté l'histoire, qui a même été écrite. L'histoire mettait en lumière les humbles débuts de Félix, qui, ne sachant même pas faire le travail de livreur de pizza, est finalement devenu président. The job of delivering pizza. How did he become president? I don't know. Alors, na tonde bino, na pesi bino mbote mingi, mbote na bino, ya bino ndeko Google, comme d'habitude. La kai bino na weya to solo la. Na ganti extrait wana ya Paul Kagame, na tiango 2 fois de suite. Pour vous dire que c'était pas Kagame qui allait dire à Félix qu'il était livreur de pizza. Félix Tshilombo est plus intelligent que Kagame. Je vous dis vrai. Tout na bateau nyonso baebi anglais bayoka Paul Kagame va dire naye, il n'y a que des bêtises. Tshilombo a été sur le banc de l'école que Paul Kagame. Paul Kagame a passé moko flou. D'abord, il était dans le camp de réfugiés en Ouganda, avant que nous rencontrions l'armée de libération ougandaise. Il était dans le camp de réfugiés. Yena mama na ye mama na bande goteka lotoko mama ya Paul Kagame po alesa bangonda ko mobimba atikala wala ta basket te na fina ye Paul Kagame azawana a impose bato notoriété pe autorité na ye na makasi fo benga ye mokonzi so benge mokonzi ta bomio biso benga Tshilombo to benga ya Tshilombo yo so ga muda benga Tshilombo ba journaliste nyonso ba spectateur ba tout ba benga Tshilombo ça boma moto po ba benga Tshilombo. Michel Sol 515, salut à toi. Alors, on a invité Patrick Mbeko récemment, parce que je voulais faire cette émission en lingala pour une compréhension collective, parce que beaucoup de gens m'ont demandé de le faire en lingala. Et voilà, c'est parti. L'émission serait en lingala du début jusqu'à la fin. Pour les Congolais, exclusivement pour les Congolais, Oyo balingaka langue na bango, le coton na bango ya lingala. On va faire cette émission, mais je vous promets qu'il y a un panel pour défendre, c'est tout à fait normal, tout le monde est là. Et voilà, ils ont qui introduction pour commencer cette belle émission. Voilà, présentée par votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Richard Mayemba depuis Calgary, na Canada. JR Molisho, Moninga Apitudi Ansangu, Yebo, Boubou Youyou, Johnny Ayimpi, Bambo Tebele, et en plus, le 7 avril, on a un concert de charité ici à Paris, à Accor Arena, et je vous invite, Bozala et Belé, na concert, je ferai des émissions, na bande ko Belé, Bozala wana, ils ont juste des concerts il y a 2 heures du temps, pour la collecte de fonds, Kosunga bande konabiso, bazala Beni, Kolaksa Bango Bolingo, Kolaksa Bango ke, toza toujours na Bango Longo, Bakita, Bamata, toza na Bango Longo, Mboka neza ya biso, Eza mabele ban koko batikela biso tokotika bande kona biso te.
un concert de charité pour faire des collectes de fonds, kosangisa misolo, mbongo ebele tonito zanango pour ça, tandis que Kinshasa met de paquets, plusieurs millions, plus ou moins 9 millions, 5 millions pour Nakokanga Kabila, et 4 millions pour Nakokanga Pero Luara, et biso, toujours ça là, concert, à potos bénéfice que 900 000 ya pamba, tout le de la bande qu'on a biso bazana se ya beni, na Bukavu. Voyez makambo ezoleka. Donc, makamuzoleka mabe mingi. Moi, je suis pas derrière Chilombo. C'est mon président, mais je suis pas derrière lui. Nancy Boyebi, Lolenge Nazaraka. Je n'ai jamais été derrière ce monsieur. Mais pour défendre ma nation, pour défendre le Congo, wana zonga simate na bimsaka pena manzaka ya aigle. Na bimsaka pena manzaka mankoi. Pour défendre Yangai et Tonga. Alors, mbote na bino, mbote mingi, na oncle Blanchard Beto, Venanga Sam Yura Mwanda, Modogo, Bambote Bele, Barobi, JP Kas, Bambote Bele, Belgique, Zayo. Mana se mwaka, Bambote Bele, na Katia Montréal, Ma Christine Matondo, Bambote Mingi, na Bino Banso, Bino Bosu Libaku, Ya Kulandangaï. Donc, Mbote na Bino Nyonso, je ne fais que vous saluer, parce que vous êtes si nombreux, mais malheureusement, je ne fais pas cette émission en français. C'est en lingala. Donc, désolé. Et na osala émission mosusu en français pour na batunion sommet. Cette émission est exclusivement en lingala pour na bandeko yo balingaka langue na bango. Voilà. Bandeko balingaka langue na bango, il faut to beta na ndinga. Ndinga yango yo to kota na ndinga. Paul Kagame. Qui est Paul Kagame? Na kanisi to sel bino autographe biographique moko ya muke ya Paul Kagame. C'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, qui n'a pas vraiment connu l'amour, qui est resté longtemps dans un camp de réfugiés, voilà. Yango moni po bo mabande konaye batuti azonga ki simate. Po bo mabande konaye moko batuti po kwa mokonzi azonga ka simate. Yango moni akomi ko kofinga Chilombo boyena boye. Chilombo abande ko teka pizza. Et d'ailleurs histoire wa betiwana que Chilombo ba engagé qui est na famille moko italienne. Apteka pizza, Chilombo azo confondre ba paquet ya ba colis ya batu. André apesi na Piero apesi na bienvenu. Eza lokuta. Et Chilombo azala livreur de pizza te. Chilombo beau-frère na ye, mobali ya sœur na ye, nde a créaka société ya pizza na Bruxelles. Alors, gérant ya société, c'était Félix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour faillite kota na kati ya société? Bayebaka mafia te, bayebaka business te. Bangomi baleza la Félix za la beau-frère ne bayebaki business te, bayebaki mafia na kati ya business te. Moninga so na créé société. Chaque 12 mois, il faut, soko koksi 12 mois, il faut qu'on paye ça ba taxe belé à l'État. Soko koksi 9 mois, 10 mois, on futa ba taxe te. Et chaque société est koufaka. Au bomi yango, kak ezaka wana yango o créer yango kombo mususu changer mikanda mususu société ezo continuer et changer kombo mais ezaka ka yango biloko wana bango bayeba yango te bamvunzi na ba chinois moto bayebi biloko wana bino bo soki osali société na Europe awa ba taxe ko bomayo okota na faille Chilombo bayeba biloko wana te yango ekota ebongo na faille mais koloba ke Chilombo azaki un mauvais gestionnaire, je ne crois pas. Biso ni otolo baka mutu moko nga na zwa chance ya okuta na Chilombo mbala moko na Chilombo tango bama basalaki marche ya Trocadéro Bruxelles bisika nga na yokuta na Chilombo na Bruxelles yene mutasala biso addition asombela biso biloko kolia. Mais c'est quelqu'un aussi azana manquement et affection parentale akoli na maboko tata na yete akoli pa noko na ye na Lubumbashi aye Bruxelles na ba famille monsusu ya quartier. Oyo mwasi obomona kaza premier ministre Judith Ntokolo soki nani famille wana mute yamba ye nanu na Bruxelles avant na batan ebele na famille wana bo lelo mwana mwasi wana komi premier ministre na César récompense ya bola mo basala e mais ça te que po azala premier ministre moko extraordinaire fiasco sur le terrain azoko ko relever ba défaité. Alors Chilombo ala mo ba problème moko ala problème ya infanterie ningolo bo mwana biloko nyonso azanga na bo mwana azo sala mona ki mokolo eza grave pour un président azo gérer tout un état ezali bien te pour un président azo gérer tout un état ayoka ke lenga okeno ko beta bale
tandis que ça na gestion moko ya monene liboso na ye ayoka ke elengi ya kobengisa bamusicien bakabwana asangisa bango mpo babetele biloko akala oyo alingaka. Et ça c'est vraiment à côté. Ouais, donc Chilombo makambo mosusu aza à côté, makambo ebele aza à côté. D'ailleurs azali te mutu moko esengeli azala président. Non, il n'est pas fait pour être président. Mais circonstance est que Chilombo azala président, ya to batela ye. To batela Chilombo. Omoni mwana moke soka simbi mbeli, luka bombo pour ça la échange ya mbeli contre le couteau. Chilombo a un pouvoir où ils à biso baboto la biso na batuchi pendant 18 ans. 18 ans Chilombo mtazana una maboko. Alors to kene ngene. To kenaye to laksaye bosolo. Koza mokonzi on en disconvient pas. Mais pouvoir on en n'appartient pas. Il faut donc c'est la biso peuple mpifo na biso. Si les autres ont une discussion mon côté étroite entre Chilombo na biso peuple. Tous en discussion mon côté. Ozo laksa ke mikolo koya a cause que c'est la biso mpifo na maboko. Exacté. Tous la discussion mon côté, où est-ce que Mikolo si l'on voit que c'est la mission pivot, à cause que ça pouvoir ma boca peuple. Il n'y a pas une discussion entre Chilombo et nous. Il n'y en a pas. Et bien vous continuez à discuter n'importe quoi, ma Kambozangatine a démissionné. Allez, au revoir. Et vous êtes là, vous continuez à discuter, oh voilà, démissionner, vous rêvez construire des châteaux en espace. Pouvoir Rwanda Goutazana on a maboko, zana mbaimbai, bazoni ngaba boto la yepa batuti. Pouvoir Chilombo zana ngwezana mbaimbai ya usagarate. Au lieu, bolinga ke bolaksa yeke Chilombo, le pouvoir que tu détiens, c'est à nous peuple. Baboto la bisopa batuti pendant 18 ans. Kagame a dirigé ce pays pendant 18 ans. Les 18 ans de la reine de Kabila, Kabila ne dirigeait rien. Voire même le ministre Bazara qui nommé Naté en Kabila, Babandego soit nomination à Kigali. Et vous n'êtes pas au courant. Vous voyez bien noté. Marcelin Chisampo, qui est un Emma, Azalo Kola Nanga, Marcelin Chisampa, Azala gouverneur na Est, kuna atigara kufanda te mukolo moko na Est, avant na Grand Hôtel. Vous voyez bien noté. Azana 22 000 têtes ya ngombe na Bukavu. Marcelin Chisampo. Lui, il se rend quand même à Bukavu. Batu nyonso bakendaka so Bukavu te, il va. En Belgique, Belgique a na Rwanda côté Bukavu. Vous évitez Marcelin Chisampo. Azala gouverneur, mais c'est un Tutsi. C'est l'ami de Kabila, c'est l'unique ami de Kabila qui discute tête à tête na Kabila bazomela whisky. Kabila quand Joseph, c'est un alcoolique, vous voyez bien noté. Il a quel âge? On a même âge que Kabila. Regarde son visage. On a même âge. Moi qui vous parle, on a même âge que Kabila. Regarde son visage. Ceux qui peuvent discerner mon taux azali alcoolique. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce que je dis? Le Congo n'a jamais été dirigé au Congo. La RDC a été toujours dirigée au Rwanda. Chilombo Tangaye à Kati Babilo Kouana. Nangambo Nabiso entre Kabinda et Mwanda. Il y a une cuvette de pétrole, un grand bassin de pétrole. Parce qu'il y a ceux qui sont dans un bassin de Guinée, où il y a corniche, il y a pétrole. Voilà. Alors, depuis longtemps, comme on n'exploitait rien, il y avait des sociétés multinationales, où il y avait des sociétés Lelo Bazolanda, 27 ans, la société va exploiter le pétrole, va foutre le pétrole de côté. Va pesa le pétrole de côté. Et c'est l'Angola qui a été traité dans la société. Et avec ça, Angola avec ça, chaque année, il y avait 60 millions de dollars. Chaque année. On ne sait pas même combien de barils exploitent ces sociétés. Et ça, on n'a pas la biso. Google, mais pétrole est moindre. La société exploite. Si vous avez une société française, vous avez gaz, vous bouteille à gaz, pour la première fois. Et Vanda exploite le pétrole na biso ni rémunération dans l'État congolais. Et 60 millions qui versé ces sociétés, et bande ko uta na Angola, et ceux qui sont na Rwanda, Kabila mutapesi yango Rwanda pendant 18 ans, 60 millions. C'est Félix Chilombo qui a arrêté ça. Na robetere mabokote, ngala rotira robetera Félix Chilombo mabokote, ngaye. Na robetere mabokote, parce que du coup na lingaka ete, ngana lingaka ete. Nalobaka vrai, ngana linga félicité, mais azana eloko moko eza ya biso, asong c'est la biso s'il vous plaît, monsieur le président. Remets-nous le pouvoir.
Le pouvoir est à nous. Ceux qui ont dit ça, on a maboko ya bayini ya mboka. Takansi combat na biso yo et kutira oza na victoire te. Et bisiko ko kufa nzamba ko pinir yo. Liwana yo ekozala ya souffrance. Parce que logo ko sala. Ngwanda lobaki yango. Tant ngwanda lobaki yango to yoka ki mais on ne comprenait pas vite bien. Donc ils a beaucoup à lopango oyo Félix azana ngona maboko esengeli to botola na malembe azong c'est la biso pouvoir wana. On va pas donner ça à Fayulu. On ne va pas donner ça à Jean-Marc Aboundi. Il y a ce pouvoir, il y a un quantité. Il y a sa majesté, sa frotter, ministre Moutamba, pouvoir. Soit ils ont rêvé comme président, ils rêvent construire des châteaux en Espagne, ces messieurs-là. Ils rêvent construire des châteaux en Espagne, Moutamba. Ce n'est pas un bon président, ce n'est pas quelqu'un qui devrait être président. Mboka yana passe. Batu basola libanda, yo kamata plus de 4 millions au Japon na bakanga mutu moko yebike ba okanga yete. Pero azaki na Bruxelles ayaki na matonga azoli ya makaya bona kwanga na akangaki bana mai nyonso bazo kanga foto na ya pero bateli yo limpata na mabele pero bateli yo mpata na mabele abi pero atelemi abi nani akanga ngawa mego kanga yo aga justice belge ko benga ngo kidnapping enlèvement pikina ozana 10 ans de prison ya mvimba liboso na yo. Mutu azana liberté akotambola lokwa mutu nyonso oyo kokangai na maboko ponani yo nani oza police belge yo nani oza ministère intérieur belge po kanga mutu yo nani obeta 10 ans de prison ya mvimba ya kokauka okulia fungule pero yo wana zotambola ti na okangai kango mona mopeko ko kangai bete atamba to mona mopeko ne ko sambo sana kitoko likona yo oyeba ko zana kisangani te ozana Bujumbura te ozana Belgique kanga pero banda balansa 4 millions bwana posa mbongo te na ba nyongo bozana ngwa leta bozana posa ngai bateli bino mpata na mabele bozokwa ko mpata te bozwa mpata ya mwana asi programa nze mokoza na ni mission ni elokota pata musokola ndinga me ndinga olokota pata musokola ndinga me ndinga mpata ya mwana bacheli bino 4 millions ya mvimba ya kukauka bachena numero bakisaka okangieka koteka oyeyu basali ofirma wa 4 balo penda kwa mvimba kare ya mvimba biloko tu ya mvimba bokanga ipero yo wana ayiki na Bruxelles na matonge wazoli ya makabu nena kwanga banoko basoba okange ba foto pero 4 millions zo yunga na balabala ayaka kokanga oyo kamobeko Belgique sepelisa yo ke osimbaye Moutamba biso à l'E7 tozana méga concert na Accor Arena biska fallait abetaki concert na ye ba gimis bate belé bakoya ko beta concert to no kote belé mbongo wana to kotinda na bande kwa Goma to kosoma ba kisi bilamba biloko to kotinda bande kwa Goma bazolela batunia ba combattant bo bande ko bunda bongo ozomona biso bata Goma te biso bata Bukavu tala passe tozala ngo to kosoma ba bouteille ya mai to kotinda biloko belé to kotinda na Air Ethiopia ekokinde na Burundi tokosala ba manœuvre pour kota na Bukavu ekene Goma. Alors bozanga te bozala belé mois prochain ezale loté mois prochain ba Rwandais ba kena ko porter plainte contre concert wana balobi ezali concert anti-Tutsi. Donc l'état français azo bunda na po annuler concert wana. Et lokwa balinga pe mettre gimsité bazo sala tout ba annuler concert wana ba onila ngote. Tokoniata mama na marche pour nous soutenir concert wana ndenga mukete et puis mukura concert wana tokocha bitunga ya Tsintsani vrai Tsintsani o nanu makisoro ya Tsintsani na salama te même kimbangese nanu asala ngote tokocha bitunga ya Tsintsani donc zo ya concert wana ya na mwa dire na mupanzi ya Tsintsani tokosala Tsintsani. Alors, Fungo 3, je te signale qu'il y a un finger raté, soit finger na bloqué yo, libela, ou ba no mona ngali sauté, ba finger raté, musenza zate. Ozo yo ozo finger bateau, ba finger bateau te. Oyoki, soki yo ozo finger bateau, na kanti na kosaluka eloko moko, na ko beta yo mama na niembesi, banda masura ba niembesi banda.
na kobeta yo niembe sipe no koyeba ke sika na yo ezali awa te zwa biloko na yo na soti yo kende awa basalaka masiki wana te eza sika ya kwa kofinga bato te eza sika ya kwa kofinga bato te tawo bandi kolanda mission no kitoko bandi kofinga basaini batio mopanzi mopanzi eza studio eza telefoni te na osala mission na telefoni te na studio na ocha ndule na ocha biloko nyonso na ocha filme même filme na ocha la bino bo motala filme to na studio na o travailler na film or na o travailler na Divenchi na TikTok eza na congolais moko tazo travailler na Divenchi azate a ozala bete omoni image on a tina simalanga photo babe yango arrière plan na audiovisuel boyeba qu'à partir de lundi prochaine na ndotia so biloko yote et qu'on appelle tout refaire ba voiture sur les kana simalanga ndenge zalaka na journal télévisé à 20h bo sangalanga yo kasi babenga nga Google pone linga ubenga bo banomona vena image à Félix Tshilombo zo les kana mopanzi na nga gouvernement bo banomona biloko nyonso na sima mu Congo donc travailler na ba mato ta micro en or micro en or yaya yoga son son ezana se aza biloko wana ya kate son ezana kate biloko wana biloko nyonso ta la luminosité lumière yo moko yebela Google longola ka photo wana ezala simoti kala yo moko ala longola o OK na kotina na studio ta mo bo rebeta la musique ta oyebi yango oyebi borongo oyebi to yebite X boom so beta base yo mo eloko mokeli kelele oso na tina poche pour ben ngwe lo ni na mo zo beta musique pour X boom alors na changer arrière plan boyende zalaka boyende zalaka shendo na pesi ombote bisiko zali shendo bambote belé ndeko rangai bambote belé moi maya bano kolanda mission na ye bien na kimia nyonso babeti nzete ya kingo bugani akoyi ni atabo azoko tala te lukanga azoko ba bloquer oka na TikTok te na sera ka TikTok YouTube Facebook Instagram nyonso na sangisango isika moko ndenge na bloquer na TikTok bo ti na ba Facebook na ba YouTube oza bloquer partout okomona ka songa yite obile ko binso seko amen alors toza ko mitunana na bengisaki Patrick Mbeko to solo la makambo ya accord wana États-Unis RDC pour na ba minerais rares mais ce qui peut topé aux États-Unis te le lot yo comprendre que Chine akenda ko so ba minerais rares na Rwanda Chine oyo biso lo baki partenaire viable partenaire ya malamu Chine te proposait qui 145 territoires contre les minerais du Congo. Alors, ezali mawa mingi komona biloko ndengwana. Alors bandeko bazotuna nga mes projets pour devenir président de la République. Nga za toujours na projet wana. Ezama manzambe nga na mfulusi. Moi je ne crois pas au Jésus-Christ ni à Mahomet tout. Je ne crois pas à ces gens-là. Na ka mfulusi penda descenda ya mfulusi. Biso za ba descenda ya Tutankhamon bana ya Kenaton. Biso to croire kana ba biloko to ebite o ba koko na biso ba ebakati. Na croire un jour na koko ma président. Yo on dit un jour Tshilombo ko koko ma président. On dit mate mais parfois to sora na bino que moi je vais gérer ce pays. Na lotegi ndoto moko boye. Eza ndoto moko boye na robe en ndoto te on dirait ça révélation moko. Bisika na somba ba mabele na kuna na baba Congo kuna na somba be tare belé ba mabele. Na ke kuna na kenana noté ba mikana nyonso ba boti na ngamtu ba salela ngama ka bebele. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Mais na 8 ans na ke kuna na kuma kuna na village yango. Bato batambura makolongolo bana mabume vimba pauvreté makambebele école ezate. Donc na lali na butu na zomona ngona rêve. Ngana yiki pona makamba bangulu bilanga makambebele bele mais na yokuta réalité moko bo ya mystique na terre. Ah. Oh village ni nga so mabele wa batu baza so ndenge nini. Batu nyonso bazotala nga ba mona ko extraterrestre. Na yo zo boule na tonga école munene.
abani kobokola bangulu bana nyonso ya mike na zwi bango nga moko professeur na komotangisa bango mathématique physique chimie français oral na komotangisa bango papa na ekotonga grande école ya liboso na village wana na imposer bango makambo na longoli bango statut ya christianisme na komisi bango nyonso bamfulusi na koti bango na idéologie ya science et non ya croyance na longoli bango croyance na mutu pour nga na croire te. Tu peux pas me dire que est-ce que tu crois à Jésus? Non, je ne crois pas. Moi, je vérifie, c'est-à-dire je fais la science. Na lukarana yeba likambo ezanini. Alors les gars, nga na okende musika te parce que na lakai bino na obatsa bande ko belé na panel to solo la na yoka ba point de vue na bino na yoka makanisi na bino ezali nini. C'est hyper important to kabolaka ba makanisi. Alors, bandeko pele baluba komba ba ministre de l'intérieur banini. Ministre de l'intérieur ils ont vocation. Ils ont été honnêtes tu l'ombazo nommé bato va inoka ba commission premier ministre. Moi si moi avant d'aller na Belgique na mobile na ye, ba bengisi ya comme premier ministre. Nzambe Chilombo. Chilombo a tué le Congo, Chilombo. Jean-Marc Olenga, voilà, je te fais monter. Allez, Jean-Marc. Jean-Marc Théo. Jean-Marc, je te passe la parole. Jean Malouba. Ah, merci beaucoup, monsieur Google. Ils auront toujours plaisir à regarder autant au Bimisaraba Indoussa. Ils ont compté pour aller à direct. Donc, franchement, merci. Vraiment, merci vraiment beaucoup. Nega to bandago solo la nega to lobaga. Likambo ya Congo, c'est vraiment likambo prise de conscience. Eza likambo ko croire tendengo utolo basiko likambo Congo ezo senga ke congolais tout azwa bo pikiliki ya kokoma comment dirais-je ko pratiquer science quoi na sens eza que ko se poser des questions pourquoi il y a ci pourquoi il y a ça na mboka na biso donc voilà donc tant ozolo ba makambo oyo ya ba éducation oyo ya instruction eza eloko eza capital na kati ya mboka na biso. Pourquoi? Parce que lelo oyo yo idiotie et comment officiel na kati ya mboka, donc ba officialiser yango. Mais c'est Google voix obimate les voix aliondo zobeta. Pardon bolimbisi. Donc eza eloko eza vraiment très important na mboka na biso. Donc ndenge utoloba makambo instruction nationale lelo tozomona ke mutu asilisi ba école supérieure asaliti ba études supérieures maintenant ozo solola na ye boye ozo yoka raisonnement na ye ozo comprendre que il y a des trous na raisonnement na ye ozo yoka mutu azo développer sujet o ye moko apesi mais maîtrise nango ezate babiloko wana tozomona yango trop. Alors eloko place au BTCT à likambo instruction nationale franchement eza eloko moko eza très important na lobara toujours que likambo ya Congo eza likambo ko investir d'abord na ba route te na ba ninte eza faut d'abord ko investir na mitu ya batu jour batu ba comprendre réalité. Et jour au biso to reçoit vraiment moment à redémarrer mutu quand vous mutu ke bando kende. Donc pour le moment moni bande ko ba mati on me kolinga rotiki la bango moi minute maloba quoi. Matondo Chendo, tu peux prendre la parole s'il te plaît. Ouvre ton micro, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. La bandi tozali malamu. Ouais, mais c'est Google, ne sait pas toujours la vérité, hein. On est à côté, toujours peuple congolais. Et parce que, biso na Congo, on a trop dans la réalité, on a toujours la vérité. Parce que tout ça, la différence, il y a vérité dans la réalité. Donc, on a pour Nangaï, le pénal est important que, pouvoir, ils en ont beaucoup dans biso, oui. Tu sais qu'il a beaucoup le pouvoir, le connaît tout, il y a tout pouvoir dans beaucoup. Comment on peut faire
to zo pouvoir ils ont pas na biso moto diriger pays na biso na ba capacité na biso mais nga pena ndo c'est peloton avant on doit le baquer aux un projet comme président de la République. Moi aussi j'aimerais que aux ala déjà na programme déjà parce que moi ni na mitopé ni wa msusu bazolité parce que ni na mona opposant à la République on tu content na opposant mal opposant on a mona kaka aza moins un peu à présenter dans na kaka Moïse Katumbi to l'érité parce que pasaka mutakuna ils a failli na Moïse Katumbi que baza film toujours en position na bango donc le cause on a projet il y a bien on a un programme bien au lingi ou améliorer ou changer situation beau cannabis est-ce que eloko nini au bombeli biso ndenge nini ozana pour ça que mboka na to sa souveraineté biso moko to zo ba engagement na biso personnel c'est ça en fait. Alors ngai na d'abord on va améliorer système social à Congo. Premièrement, je vais créer une police féminine à 80%. Donc la police est aux ala basi. Pourquoi basi? Basi bazana na mato ya koyoka. Or que un policier doit écouter moto azali bosonaye. Na ko créer mingi une police féminine à 80% basi 20% mibali. Et mibali bazana agressivité, bazana écoutité, bazana loko mokoté vis-à-vis ya population. Alors, bakozana formation il y a plus ou moins est-ce que au moins bon côté Isaac des éducation comment to perdre makambebele pour la récupérer ngo et vous biso 5 ans 6 ans et vous biso temps ebele to perdre makambebele to perdre bon moto mais au moins était tant muza kota ki a check moi ordre moi mbuka zaki moi a check ordre te moi j'étais à Kinshasa Mosé a imposé qui à ça qui va réforme moko physiquement imposé ko beta bato ba mabaya na mabumu ko beta basi mibali fimbu na balabala et c'est pas poli tous a biso nyoso bata zamba te ya utaki zamba biso to uti zamba te soza bato yo toza na mokili tobi ko pesa respect na moto tobi ko batela bato donc lignée ya Mosé na Rolanda ngote. Mais certes que egozana makambo moko yo il y a certaines choses que ça qui bien que ceux qui biso to qui toujours est là wana moi temboka na biso comme une position to nga to kota na kobanga so ba beti yo lelo lobi ko mobanga non côté wana ko banga na wana ya ko traumatiser wana là je comprends wana to chango à part to chango bato ba yaki ko exécuter Makambouana, c'était pas les Congolais, c'était des Rwandais. Mais dans beaucoup de bango batikala ko sala ngote. Là c'est hyper important, il faut y belo koana. Alors, créer une police à 80% féminine en attendant to banda ko soit mibali o banda ko uta na ba grande école de la police ou biso mo to sala mboka. Tozong ici éducation à notre manière, c'est-à-dire le système y a enseignement congolais. De créer en une manière d'abisso. On doit faire appel aux intellectuels. Beaucoup oyo bana bakotanga na biteolo o ezali ba beaucoup biso moko to komi. On peut pas encore donner aux gens des lectures, des élocutions aux gens de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Pour que Zambé a raté en France, mutabobe tamasolo Zambate so azana Zambate. O maître renard, maître corbeau, banyama nyonso yo, Jean de La Fontaine atanga atanyama moko azara na France azate. Donc on peut pas aller dans ces chemins-là. Nana question moko mokonzi na biso, nana question moko. Est-ce que de makambo ozo yebisa biso soki supposons que le bano comme président tu auras vraiment des matérialisés objectifs aux alango parce que biso tolinga biso ba congolais trop comment je dirais trop émotionnel en plus trop sentimental surtout monique mutalobi bo toza oui to kenina mais tant comme na réalité moni opesi sumu kongo pas bazaki babande ko compagnie alors toko au moni babenga réforme sur le plan politique babenga réforme ko longola makambo ya kala ko tsama makambo asika depuis 1965 mokuta bomaki administration congolaise ou akutaki ba belge batikaki lelo moto po akene même ko soit acte de naissance naye il faut aluka moto moko akende laye
aye biloko ni babengi bureau administratif te biloko nyonso wana il faut kozongisa yango basystème nyonso ezalaka na bamboka oyo ezali na mokonzi ezali na gouvernement il faut kozongisaka yango malembe congolais ayeba badroit na ye ayeba badevoir na ye biso tokoli toyaki na cours ya civisme na école toyaki na cours ya éducation politique mpona korendre la jeunesse bazala patriotique jeune ayeba ntina nini azali nsomi ya mboka azali congolais olinga mboka na yo oyoka elengi ya mboka na yo. D'ailleurs, si aucun bamboka moso Angola, Botswana, Afrique du Sud, tu verras que ces gens-là, babima mboka na bangote, balinga mboka na bango kwa bakufa. Mupaya nyonso bamona yelo kwa munguna à côté libango. Mupaya nyonso bamona yelo kwa munguna à côté libango. Bozo malobana tsa câble parce que la monnaie courant et bani bokita matondo. Ouais, mais c'est c'est Patrick Okoki Oloba après monsieur Claude. Bonsoir, Bandeko. Bonsoir. Ouais, ma côté qui dans l'intervention à Bino. En tout cas, bon, toujours c'est ça qui c'est le développement Mboka. Exactement. C'est le développement Mboka. Mboka wana. Et là, qu'on a le Bandeko, on a pour moi soulever qu'il faut changement de mentalité. Même musée, d'habitude, ce yo bien de comme sous saloba qui m'a musée. On a posé quelques questions. Oui. Ouais. On a posé quelques questions au musée. Oui, oui. Donc, ouais. En tout cas, c'est bon. Musée a au moins Congolais dans nous. Tout le respect, oui. Congolais doit se respecter. Dans le moment où on a commis, Congolais faut pas imposer. Mais c'est Patrick, n'a pas posé une question moko. Oui. Est-ce que au peut la réalité mususu et là bas congolais aiment tu zapper pour na nzala et côté na mboka copie que baby ça moi comment je dirais parce que les congolais sont conscients les congolais sont inconscients ou bien mususu banzala mususu azana eloko comment je dirais azana eloko lié témoigner que accompagné fanatique il y a telle personne pour na aller à mela alata est-ce que bien Oui, là, ils ont faculté, ils ont raison. Mais papa n'a pas. Biso suko tozolo bato basimbi ba institution mboka na biso. Na bato penza o basimbi ba institution mutu ko la mbongo. Oyo batie pour l'éducation à bana. Moi bugela lo banga moni na mboka na doto bana ba bumwe vimba bo putain ta dispensaire a pambeza te. Bato ba otambola makolo tout ça. Willy Bakonga azui mbongo pona éducation aliena et puis ayeli binotel sana Kongo azotambola na ye omoni ke lena ba bato ajara ndengwa fo ba beta ma fibu ba imposer bango bato ba jara ndengwa na po impunité ezate ozomona papa na ngai na ndenge bato omoni eloko ezali tokoya obungisa we droit de l'homme ezalaka makambo bato baza nanu oyo ba figurant liboso na il fallait vraiment pour yo par exemple et là qu'on a quoi apporter comme il y a développement côté éducation na conception na ndo moni là pe na conception na ngai papa na ngai omoni Congo des awana il faut ka conscientiser bango ozomona ko conscientiser bango yango na zolo ba ko conscientiser bango parce que okozo oui to lobi que pour l'éducation il faut ko baksa école. Il faut qu'on back sa école, papa. Qu'on back sa école. Et ça, la millième souka na Kinshasa, papa. Sauf qu'il y a un côté, il y a un boumou, il y a un carte, il y a un école, toi. Tam susu, lui, to vandi la commune, moko, lemba, matongyo, tambola, kaka na Kinshasa, tout ça, même dans la province. Et ça, l'école, donc, sauf qu'il y a un boumou, il y a un carte, na carte Kinshasa. Au moins, l'école, donc, maratro. Au moins, l'école est zatée, donc, moi, bah, on va dans ma belle, quand Kinshasa, donc, même dans l'intérieur, il y a des groupes qui sont là, quand Kinshasa, ozomona. Le problème est là, batu, au moins, Chilombo, dans le bande, qu'on a Chilombo a raté, qu'on compte dans l'histoire de la Congo, dans Dengue Moko, dans l'habité, ce qui y est Moko, avant d'akazo raisonner, en gros, Chilombo a joué qui occasion, Moko, a joué, soudainement, on y a ça là. Et ça n'a pas aventure. Chilombo a raté qu'on compte dans une histoire à Congo. L'histoire de Chilombo, c'est l'histoire de Syrie. Oui. Il y a autre chose à résumer dans l'histoire. Chilombo a raté l'histoire, papa Nangai. Au moment où Marambo Tromo Lobalelo,
bakende na Luanda. Ah oui. Bakende na Luanda, bavanda papa. Soki le ayaki, mo ndeka yo Bible Kagame. Azo respecter ba corps na wana te. Ya ndenge ya solo sikoyo. Asali armée à bien. Papa Google, s'il vous plaît. Papa Google, s'il vous plaît. Rien Google, attends bengi ba américain toi na armée moko. Papa Google, s'il vous plaît. Na daki na ndeko patrie ba na opesa ça on a ko mener développement moi il y a bien comment to améliorer ba santé parce que mon ami tout to kota a te pour na to finga to kota te tout kota pour ça ba idée quoi. Vous comprenez ba o ba linga ba finga to sing bon pendant des esquisses bo so bo mon beaucoup finga bo za na set bo matate bo mbete ba tête de gens donc ndeko Patrick sikoyo na occasion oyo déjà ya shit ya Chilombo siko eloko nini na mitso ba Congolais baza conscient eloko nini na mitso zo pi conseil nini ememi bino ke bo résumer que Chilombo déjà a échoué ko oya ko landa ko sala ndenge ni par exemple so yusko ko misko na côté ya Chilombo par exemple bon par exemple so Désiré car micro s'il vous plaît exemple moi mkusu so to kobina na niveau mboka na biso ezali na niveau mboka na biso ezali papa na ngai eloko ali boso na poto se faire respecter il faut non sécurité za la bien pour non protéger population à part sécurité il faut otonga na banzela na micro ya nani ndeko Désiré na ndeko Bayela quand on dit banzela ndeko ezali na social pe mbala moko mo hôpital on mona mo école ndeto lobiawa parce que on nzala coupe et aussi la yango avant que tiango maboko ebele na ndeni nzala ya ngelo mo relative mateso elongwe awa na ba Congo on se comprend nzela ezabi e komi na Kasai na 2 jours e komi na Kasai au moins na Kasai nzala ezalate basali makasa masangu na Kasai e elongwa Kasai na 2 jours e komi na Kin e katisi ba ndune kebwe e ke Katanga au moins déjà nzala e konzala est-ce que biso pe ba Congolais baza inconscient est-ce que biso pe tozali na projet que ningi to moni que l'état so sala te to mona ngolo pays belé par exemple Zimbabwe l'état abandonna bonga 90% mais bango bazwa responsabilité na bango basali ba centre d'information basali ba université bazo pesa bazo financer est-ce que depuis que biso diaspora pasala oui comment so ke de loko wana na Kinshasa ba oboma yo ugela zana zo yo kanga alo bana yebi na ba mamba solo kaka mutombodi kembe moni hôpital wana kwa sala nga sala ya munene yebi tumba mutombodi kembe akota na mabele soko yena ideo na moni na bamboka misu baza ouvert na Congo ba oboma yo hôpital na biso toza toujours na mode wana ya kubanga non ugela na kosi mutomba lobango mais biloko wana il faut ko affronter yango toko banga pété il faut ko banga le soute parce que to bangi pe mingi ko affronter ko kutana pe na bato wana 6 exactement ko boma bango parce que autorisation de bâtir même non on peut sauter ce qui au Kenya sur le terrain au moni pour combien si ya ville wana bonjour abani ko telemela c'est na justice justice à Congo Google soki c'est moi qui dois dire faut bien na bango simbité mbozo auti ko tia caméra na maboko ba chef coutumier ba kake ba beti suka na wesu kide chef Google ngaza mwana chef coutumier au moins ba viona pouvoir ici la bango c'est bon pona kaka ndeko Patrick chité to pesa ndeko Claude azaki pe na maloba ndeko Patrick zano kaka wana ndeko Claude okofunga la micro na s'il vous plaît maître Yoda matondo mingi na yo maître Yoda merci beaucoup OK ndeko Claude tozo yoka yo oui ndeko Shedo en tout cas bonjour à tous bonjour Google merci beaucoup ouais ngai nalingi na développer boye ndenge question ezali tozomona ndeni mpona développement Congo eza simple problème ya développement ezoya na chef aussi longtemps que mutu oyo aza tete ya pays ye moko aza malhonnête le reste bakozalaka malhonnête pays ekodéveloppe te
Je m'explique. Exemple, ils ont quoi? Biso nyonso to mati na panela toloba pour le développement ya Congo parce que Google yemoko azoloba pour comment to kosala pour te développer Congo. Yango biso nyonso tang to komata nyonso to bandoloba ka pour Congo kende liboso. Mais aussi longtemps chef muto aza en tête comme dirigeant ou aza yemoka bengi ami bengi garant de la nation. Azo sa n'importe quoi, azo yiba, azo salabo. Bato wana nyonso o bazo yiba yiba wana. Bazo landaka exemple na ye. Donc, moi je pense que aussi longtemps bakotia président moko aza responsable ou aza na souci ya mboka, tango ye akoyiba te azo sala oyo eza pour y répondre population, besoin ya population, c'est-à-dire abandina nous kosala moyennant un fonctionnaire a touché eloko oya koko faire nourrir bananae yango moni oyo ezboti na ba phénomène kuluna ba biloko ebele parce que papa azoko ko pouvoir te bana balia na ndako wana isa base nam avant to kende na ba hôpital avant to landela ba social wana tout d'état eloko liboso tango abandina na fonctionnaire attends azozo moins moyen 150 mais azozo répond il y a moins 30 première à Zumbongone wana déjà au bando construire mboka mais tant bachena no chef moko aza donc na habité na lobande ni donc ekotika la jamais ko développer donc okay. Le sambo toujours Lego Claude na ko toutes nos questions maintenant ce que vous permettre vas-y. Par exemple, autour de la Pomoko, ils ont vraiment la Pomoko intéressé dans le programme Nabuso. Ce que yo de jotali parce que tout ça ba Congolais ba inconscient, ba conscient, on va l'ingimboke qui est façon de bon. Quand on boka Nabuso de komi boy. Quand on to réorganiser mboka ezonga pena ndenge to ndenge na baguna biso. Projet ni comme Mabiso est à la côte hein est à la côte mon projet peut améliorer ma Mabiso rapide et là on y no copé sa biso na na kati bon projet eza kande na loba biloko liboso eza tango chef à côté ya liboso chef wana nde akusala ke ba projet na bato baza mpanzi na bato bakoya ba investir Congo tango bakomona moto aza na ntiri okomona ba projet ekobima ebili ngana kopesa projet awa mosusu projet na ngeza kutu na se koleka ba projet o bato mosusu bakoko bima po tango chef azo refléter image moko ya bien na pays okomona ba projet ekobima mosusu kutu oyo nanu biso moko to resonate c'est un peu ça comprendre donc ba projet za nango ebele ba projet zibile mais bakoloba nanu projet moko te oyo eza comment oko concrétiser la fois dernière tozalaki na live ndeko moko a la kisaki projet na kitaki nango tina Congo à présenter on a gouvernement et tout ça là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont saboté ça saboté ça qui na projet moko kuna donc ils ont rejeté donc voilà. C'est ça voilà donc pour le moment problème tozanango avant to bando lukana comment projet ni chef nanu azala changer okomona mitu okomona bato papa Google alobi ke akocha maina akocha mutuka na masuwa alobi ke to soutenir ya comme président ozala prêt pour le soutenir nga penda nazoluka nde bato bongo omoni bato bongo penda sérieux na sérieux nayebi te po c'est bon kasi pona yozala wana epesa ndeko musu parole ndeko désiré ndeko mataki bosa ndeko bayela okoko funga micro s'il vous plaît. Oui, bonjour la famille. Napesi bino merci ya liboso parce que eza bananga liboso na leka ana panel na bino na yoki maloba moko kitoko ezobima yango na telemi na yoka vraiment nazana no disponible vraiment te ya commenter mais c'est juste na participer na maloba mikola lelo peut-être à la prochaine na kozwa temps ya koloba vraiment mais na sepeli nango naza intéressé yango na telemaki naza awa na bino dans ensemble. Okay.
Ok, merci. Toleki na papa na biso mususu papa Bayela, au fond le micro s'il vous plaît. Important. Bonjour la famille. Ouais, bonjour. Ouais, bon, là, ça c'est la première fois na mata na sepeli ndenge bopesi nga parole parce que nazo souvenir na mon vieux à côté Google sunga biso jour mususu na concert ya concert otonga to boya na défense fala beta azana geste mo asala biso na escalator tozara bato efale bakanga biso po batiaka biso dans la liste bon na kangi entre parenthèses wana en tout cas na PC le sous merci lelo na Arthur asala pour na biso les jours là bon et là on repartager bien na mboka na biso au moni na minute oyo tokoza na ba projet nazo kandongo zo talisa bande ko ba projet en tout cas peuple congolais surtout ba bazana Kinshasa 90% baza ba inconscient et ça normal et ça non inconscient o yé vers bangote parce que ba comment déjà manipuler bango moko sans le savoir muto azoyi bana mboka na akoyi bambongo na suka ya kokabela bango mbongo komona ke bango ba kobenga e président chef ba kokumisa na ba kombo tout donc eloko liboso o toza na peuple na biso même biso bato toza libanda il faut to lukaka to zwaka contact minga ko sola na bandeko na biso to talisaka bango ke eloko liboso na Congo eza il faut changement de mentalité ce qui to okene na changement de mentalité to changer pena bandeko na biso toza même na facilité ya soulèvement populaire même article 64 tout temps dans la constitution na biso wana pour ça les bien faut changement de mentalité moi si longtemps peuple a toujours inconscient a la mal cadré pour na ba dirigeant au Congo monde entier mokili mobimba Congolo aza conscient bi que non batu wana baza bisoté batu wana ba yepo na bisoté batu wana ba kosala ni changement na mboka na même le lot toza ba projet ndenge nini ya ontongo ba pesa la licence moko mbisa polara na partir à Moutou et ça o eza na kati ya mboka na biso le chef le commandant en chef c'est à faillite na façon tout yango moni bo eskizenga na terme moni même bande de l'école to ebi que non sagesse nzambe apesa ka biso to botaka manango mais intelligence to que ne reprendre na ba école yango moni même en tête ya mboka na biso tellement même à 8 ans ko lika na bande de l'école te et puis azano motema mabe il faut parler la vérité pour parce que les mots tribal là ils ont ma père bandeko OK les commandants chef muta créé ba biloko le to comme na ba tribal to comme na ba séparation et ça minga rolobate mais solution liboso na mboka na biso eza changement de mentalité deuxième piste eza moni classe politique tout il faut qu'on évacue bango s'il s'agit ya ko memba bango na moya ko ça prendre bango pour ba autre raison eza na bamboka na papa na ba pays eza respecter avec le gouvernement congolais tout ba tout bazana ba poste minene ba tu faut reprendre bango devant le monde pour ba sali ba autre raison moko boye na commandant chef na bango o mona ke non peuple donc bon mona ke basé à binoté mais ozo mona ke bazo mema biso ndenge bango balingeli parce que peuple na Kinshasa bazé conscient ce qui peuple à Kinshasa bazala conscient mais mona ba président dirigeant congolais belé ba sakana na ba congolais donc ezali comme to sensibiliser bande ko na biso to solola ka langue moko to ebisa bango faut to za na changement de mentalité le lot lo ba ke to tika gouvernement e biso moko to luka to sala ba effort pour na mboka na biso non e ko tika la ko simba te pour gouvernement na ti ba sala na eza ba impôt o bande ko na biso to bande ko futa nde futa ka bango ba sa ko bana misala na biso donc ce qui biso ko linga ke to pesa bango espace pour biso to permettre que notre sali comme na biso non au moins que to débarrasser na bango to longola bango tout il s'agit à exterminer bango to exterminer bango Ndeko Bayela na tous nos questions oui il faut benga na bango nyos oui papa Souki to monike bango bazo pesa ba résultat te bazo répondre na ba question ya peuple te mais biso oyo déjà que tozo comprendre tozo dans la mentalité musus to linga to tika bande ko namso bala lanzela parce que yo so en Europe ndebo chaque mois yo tinda quelque chose na famille na Congo na kosi o kosi te comme ko tout prise que Kabila OK ozo comprendre ndeko nani akiti asimbi nini amukuna asala demande matamba continuer maloba ndeko nga ntikela ouais oui na komi tana makanisa ndeko mukene ngoti koloba ndeko na ngai na lobi tant yo zolo batotika bango oui nazo na ebite so zo kanga bien tala terme na nga eza ko sensibiliser bandeko na biso to lobi te ke balala nzala tozo tinda
tolobi te ke balala nzala toyotinda mais tolinga tolendisa bango bayeba ce qui est peuple bayeba ke peuple azalaka nini bayeba ke ntongo toza peuple nde eza biso souverain premier donc eza ke non tozotalisa bandeko na biso mais koloba kotika gouvernement sala bongo non il faut tomema peuple na biso na niveau oyo akokoma nation pourtant oza boza nation eza ke bolibere mboka na bino moko bosala un soulèvement populaire même bamboko tovanda ba France oyo yo ngati so bandima ke bazana bango ke na sima ya ba o bandeko nyokola bango comme balma banani yo ngati ata biso na mboko tonga to chama ko yo ngati tonga to zanape tonga to zande toza te parce que peuple français telemaka même na basi ba telemaka mais o ezo le kana Congo même to ça la 57,000 élections même to ça na ba projet comme ba frère bozawana ba projet même biso to ça ba projet et qu'on récite c'est un système ezana mboka na biso au gouvernement congolais azana ngo papa yozo imaginer peuple azo quand même ba papier mouchoir na ba cabine nga la sala visite comme sous na Congo na papa bazo kanga muta zo teka na ba cabine ba nino ndie bazana ba emploi na musalo ba pesier et puis bango na bazo zonga ba kuluna alezoka ta soki ba suki nazo ba te soki jeune waza na problème a mutu a costa muta bazo misaka ba 4 millions pour ba luka pio c'est un faux. Bon, na habité, il y a pendant l'imagination na e. Ya ngomoni babilo mutu ma bade à l'école à bateau sambo bande konanga, au mona mutazana niveau étude. Mutazana niveau étude. Tala pena mutazana niveau étude. Bazana rapport mon côté. OK, et considéré bango na Belgique non un migrant ben clandestin akimi bokanga mais azobimisa eloko moko boya signer la papier bo benge pe ministre de la justice. Mboko mouya ba malade. Il faut qu'on évacue ba tona tout. Est-ce que nous en accord Interpol entre l'Union européenne. Na si au monaki bateau ba yiba voiture ya ba Londres. Na Londres. Tina kini ba récupérer ba voiture wana ba tseka. Barange wana ouais barange. Tafuta ki mbongo ya douane wana po isonga na bamboka wana. Tozana Interpol tous un mandat d'arrêt international, tous un bureau mais le problème c'est quoi? Pérol Warazali exilé politique. Politique. Statut à Belgique, mais statut à Nations Unies. La Nations Unies, ouais. Par la Nations Unies. Alors, ko yebisa mutaka na Pérol Wara lingolobani. Lingolobaki ozotinda zoba ayebi mebe côté akanga Pérol Wara asala oba benga kidnapping. Kidnapping est à 10 ans de prison en Belgique, 20 ans de prison en France. Oh, ça mobala kende ba se pelisse na loi belge kende. Oh, ça mobala kende ba ko excel lenga mokili. Ba la excel lenga mokili kaka la police tangezo zoyer tu ne bougez pas. Au beti déjà Perron Niembes. La police bimelio munduki boy. Nini alinga kinapenga. Obi Perron ngazano ko bete même mbata akoyi o muto alinga ka kinapenga. La police est là, il y a bakino na justice. No sambu. O sambu, la benambo wakana. O yini poto peno yini poto. Ogo bae vina oyo moko ndoka vina oyo moko. O binga jour moko boy nazoya. Nazaki na autoroute nazoya, nazaki 110, nazaki na 100. Nazoya na moni car mo ko moya elandanga ebalanga. Ngabi oh. Do joazo mo nga yuma. Do yazo ya balanga adi na laksi na go cylindre. Na tutuli 130 wana toboli azola ndanga kaka ngabe na réduire adik tangara bani ko réduire bona mona buba bimisi en Oliver bateli kolo wa la police mettez-vous à côté messieurs mettez-vous à côté na tienne à côté bon et logo sali o ebeza mortel ngala bino mutu ko provoquer ango abibiso bananga bi vous la police vous provoquer ango Mouto azola nanga po bomanga na kimi donc na bi défendre abino défense na yo il faut les liboso ya procureur to liboso ya OPJ to kangiyo voiture na ba bozwango e ko kende na niveau ya la police tia maboko noto tia o menote ni 18h na uti musala na ozonga na mona bana na tia maboko comme nyolo ba kotinga ba ina ngana détention et tomber pe mabe vendredi. Samedi, la police est salagate. Dimanche, c'est salagate. Et salaga lundi. Donc OPJ, on a non monéga lundi. Yaya. Ba coaching à la gati, il y a détention. Pour nous, c'est la OPJ. Libanga, penora, libanga, zo na panzi. Li tutu. Na lobeno libanga, o la le limbeto libanga.
olala na mbeta libanga te yo ango na masolo olala na mbeta libanga te zo swanga na panze zo buka nga mikongo dra moko boye donc bulangeti moko so ezio na monoko etikio tienfonzo na mbebo etikio ba poil na mbebo poa ubwaki donc na ebite ko sala 1 euro 2 euro 3 euro bulangeti wana eza moi ya bremboy au moins monsieur allez réveille-toi dîner yo ki dîner mot français au fond la boy tomate moko lipa moko mukie pomme de terre moko soupe moko batina ba miliki soupe nga vanatel noko sora bina liatewa na bimana bonkono pa madi na tomate na soupe mwa miliki di nazoka ngo goûter mais kota kana monoko kota kuna za ata wana te vendredi samedi ti nasengi babenga mwasi na ngana bana baye mwasi abonneli wa bi oui si so yaki jeudi vendredi tonga to bimisaye mais lelo procureur moi signé té parce que ça nda kuna ye asala kate fubo zera ga lendi na ya wana boye wa ozoka bina mutao beta makofi na mire na ngambo na yo boum 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 je vais mourir ozoka ba makelele nyonso lobe na ge non et puis na mutu ya mbeto no bisiko na libula weseza pembeni wana solo nyonso zo ya na zolo na yo torture moko ya kosakana te ya dimension mosusu tango wemba zoyeba azoyemba keba lobu ko ebebisaka bongo Jean-Pierre Bemba ninga zawana zaka liboma te c'est un fou un vrai fou oye loko basali na mbandaka voilà liboma sasi ya kosasa babi se pona ni oza bana mibali pona ni otini ba musala solate oye ko luka ba jena mbandaka biso ne ba bolole na yo alobini o na eko tinda bino na makasi te dai ko beta on pe na ipen ya so na ipen na tu sa pe buzo bana balobeli ba nyati makambo na ye akomi ono atina mutu na force te ayoki ango penda yoki ango ay botina bana bino te pona ni les citations ont passé na mboka na biso en tout cas ba frère nanga to sensibiliser bande ko na biso Congo poison à Congo na ba projet to anango bien sûr to lemba ko tinda te po baba ndeko na biso eza lokola makila donc les problèmes se passé to sensibiliser bande ko na biso moni même na concert oyo na robeta gims to ebi ke ba français ba ko boya bazo luka tu ba boya ba boya te me ba sa mais to zala na mobilisation so ke senga marche ouais so ke senga marche pendant munene na Panam bima Charles na plainte ba porter plainte que et concert oneza la contre ya demande ya Rwanda ezali anti tutsi mais biso to bima to sala marche concert wane ko za la valider ba tifé malin baza ba commandant fantôme baza ko sala pena makambo wana il faut betama et puis bande ko nanga masolo pe ba concert esili na ngona poto esili bande ko nanga naza ko parmi ba commandant fantôme les jours là to zalo moins na ba 4 euros ba 10 euros o pena ba panio to ko tia pona ega bana est donc eza pena pona bana est Ozobima, webi qui a noté à moi 5, moi 10, et permettre d'aider par vous. Soya concert wana, concert ko banda 20h, 22h et sili, toko sangana na niveau arena, bana mayo ba 91, yaya, nazo kita 91, Green, Evry, Bokota, to memani to eto tikani. Concert wana ko raté te poser sous dernier message fort ya suka yango wana. On est sur dernier message fort. Donc ko raté. Bato ba hotela concert ona libanda eko tonda 45,000 bato baza libanda eko tonda même kimsi yemo ko kamwa autika na ko beta nombre ngaboko na katote Google ngaboko naza na Corbeil donc précise tout soda liboso ko za liboso na yo ngai donc na ozanga ba yango na bi bande ko ngai en tout cas to sensibiliser famille mais le problème est ça. La sensibilisation to pe sa famille to ebi que le commandant en chef donc aza type mobo to ebi te malhonnête amemi biso déjà la séparation belé mais to zalande bo moko ya ko sensibiliser bandeko to comme na niveau ya nation il faut peuple ana a révolter peuple ba libérer ka été yemoko alors e bandaka ndengeni na entre famille yo muto tindaka moi quelque chose tant ozo tindela bandeko lu ka pe bisa bango tala soki bino lobi bo telemite kuna bo telemite oh nyosu bozo mona ne ko zala pamba il faut besoin courage
pays mon côté ba libérer yango sans makila sans peuple à Koufa ou ben peuple ndambu ba Koufi ndambu ba tikali c'est ça peuple nyonso même François ba libérer yango bongo et ça la basi ba tu ba Koufa pour ba zo pe na mboka na bango soki biso to continuer ka ke non to tika gouvernement ça la bongo bota la 7 ans papa pesa no exemple so na 33 ans c'était un Félix pourri si pourri ko si 40 ans bon tout va normal 40 ans pene kokyo oh chef commandant chef Aza sauf de rien il y a pour la miyibi Aza prête à défendre que non miyibi wana Kamere c'est un grand homme dans boko le la commissaire président assemblée so aujourd'hui au avant-hier il y a oh jumusu na rataka na rataka na invalide nani moyibi ba yambonga mbonga ya nini Nicolas Kazadi et puis Félix Aroyo yebisa biso le quoi est mon conseil le roi yazo yebisa biso qui apprendre biso oh non c'est perdre les enfants papa appartement monene na défense ya biso 120 mètres carrés Nicolas Kazadi biso toza ba paraba mbolo côté ya banzete okande yazo benga abi o c'est père de famille donc biso to ba papa ba mboloko ba papa banzete moyibi moko ayibi biso mbongo o moi likamba ki moyibi ya Congo il faut pas to le ba keno ba détourner faut benga bon moyibi baza ba voler Google sona kati yote donc ngape na posa na mo place wana na défense ingeta bande comme so ba mata masolo repartager za lango belé mais to me mande peuple na biso na révolution to me ma peuple na biso na révolution pour to récupérer mboka na biso sa révolution même yenanga bien sûr aza mal nécessaire na ba accord na bango ce qui le message là à l'état qui n'a nzela o te à utiliser force o mais les messieurs là ingeleka anga changer constitution hein wana ebisi bino vérité hein ce qui est mal nécessaire ananga na zaki te mais c'est là na ye ezana no akobeba te ce qui ba américain batie appui aza capable de changer non mais ngala na landaki il faut biso peuple to l'accès que le loba ya suka ezapa na biso ezapa ouais ouais il est pas au kufa un jour il est pas au kufa to banga liwape na to banga ah ouais mais ngande la landaki Donald Trump la landaki bien na ba précision là exactement na rapport mon au gouvernement entre diplomatie basé en Amérique alingaka ça la ba jeune ya ba sondage parce que ici apesi ba chinois minéraux belé azoluka guerre mondiale moko ba chinois ba dribla qui akangi ba site minier mingi ya ba chinois or que ba chinois ba sombaka cobalt na Rwanda ayewe ba uga na 2024 iye mukonza mboka ba chinois ba bana osomba cobalt na Rwanda depuis kala ayewe ba uga na 2024 est-ce que mukonzi wana za azana mabanga na mutuna yetu aza les messieurs là c'est idiot les messieurs là c'est idiot Gaza bena idiot messieurs là donc na yebisio a sombi plus de 34 villas na Qatar. Mais Azan a un problème sérieux parce que bien tout est en Asie. Azan a un problème sérieux les messieurs là. Azan a un problème sérieux. Il y a créé ba bureau ya sombi na Qatar au fungola munoko. Les problèmes se passent. Yango moni gouverne, yango moni les messieurs là tango oteko. Ce qui il s'agit ya ko exterminer même banana ye. Pour ba miso bazala ba lio awat famille na musu bazala. Ce qui il s'agit au moni nani ba Congolo ba kufina ba 28 ans Saddam Hussein. Comment ta la ba ba Congolo ba kufina ngo. Mais ba kita ba mata eloko ko komela ba Antonio na ba Fani. Papa la bango ay ba eloko ko komela bana na et puis so boule mbonga ba Congolais ninge asali makila ba Congolais pour ya ko terminer bango. Moto ya yiba mbongo na kesa l'état. Allô bonjour la famille. Oui bonjour. Oui bonjour. Débat aux années, juste non, yoka. Toujours le bambé à président ou bien toujours critiquer famille. Toujours le critique à famille. Toujours le bagnoso. Mon frère, Soki, c'est que ça la page en Twitter, ok, Rotala. La première fois, président congolais, pas gouvernement congolais, a volé avec leur famille 380 milliards de dollars. La première fois. La histoire, il y a humanité à Mokili. Est-ce que vous avez un bandeko na wana basala kana gouvernement bon on bazora na budget mais en tout cas mes frères na boso tenga dans la ben mais est-ce que politique budget Congo ndeko zela nazo peso maro alobi qu'on avait besoin de Moïse Katumbi pour son argent maintenant on a plus besoin de lui parce que mon frère Christian
vaut 2 fois plus que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a pris l'argent là où? A pris l'argent là où? Christian a pris l'argent là où? Papa, tout ce que vous avez conscient, tout ce que vous avez émotion. Moi, que je qui en fait, l'émotion pour nanga. Zana na meka aussi. Na bana jil ba épreuve te. Mutona mutakolo bana ndenge ya lingi. Bon, ingeta ngana zana kaka. Asombi ba villa. En tout cas ngana zana ba épreuve te. En réalité na zana ba épreuve te. Moi je connais ce que oazo sala pour l'instant, c'est tout. Na zana ba épreuve te yak vol mbongo pona moni de budget am Congo et mati to kiti na moni. On a l'information tata ba journal autant raté. Google. Même en réalité, tous les journaux se passent. Ouais, c'est distraction, papa. Ouais, c'est distraction. Non, en fait, dans TikTok, na journal na mona ngo tout eza ilo monte. Akambo esa la distraction. Yende dans le bien la preuve de distraction. Ngande dans le bien yé. Non, le bien na ba preuve. Est-ce que biloko biloko nyonso partout ba. Ya on a tout nié dans le bien. Est-ce que autant na journal te la bongo. Information wapi na chaîne nini na site nini. Oh. La journal on nyonso zo koma ka. Zela ndeko pardon na ozon sur malo. Nous avons la 9e édition il y a francophonie. Google naza moni ye o da ba o batu baza ba kufa pona. Non, c'est là non, eza question Félix. Biso nous on a besoin de Félix pour le moment. Azamal nécessaire. Et nous avons la 9e édition il y a francophonie na Kinshasa. Alors guerre ezalaki entre Fally Ipupa na fait rigola nani a clôturer édition wana. Ezalaki guerre mo osangana te wa faire a Fally. Alors yemoko président lobiki non. Na osenga ke faire na Fally ba beta na stade de Martyr mais Gims a beta na esplanade ya palais du peuple. Alors ba benga Gims boy azana Marrakech azana Maroc na Marrakech na ndako ne biska fandaka les gars il faut ba louer un avion jet na Marseille avion wana bazo taxi ba $280,000 pour elongwa Marseille et que ne Marrakech ezwa Gims et que ne na Dubaï bisika tata na ye na mwasi na ye bazalaki donc juna jana na mwasi na ye bisika bazalaki na Dubaï et récupérer bango na Dubaï et kozonga na direction ya Marseille parce que n'époque wana Niger akangaki espace aérien na ye il faut qu'il m'a faire océan Indien et ya kobima Zambie kota na Congo donc basali calcul vol wana et coûter biso na Congo $280,000 basala virement mbala moko sia nia eleki ma pupoli bank et Gims nikola soya na ba ministre je francophonie ngo elekaki na mboka nini Gims na Congo non na opesa bino ba document nyonso botala ezana ngo même na site ya Gims ba dépense yo basala ki pona ye ezana ngo bon ngana ko répondre on dit alors Gims ba futaye $500,000 pour la prestation na ye fallait avoir $130,000 faire avoir $130,000 na kaka ne loko to saraki ya écoutez biso la francophonie on est pas montant bon ngana so sangi fango sali comme ça na francophonie ngo elekaki na lokumu ya Congo to elekaki na poche ya Tshisekedi lokumu ya Congo te za makambo ya France elekaki lokumu ya Congo te lokumu nini en fait festival ngo elekaka lokumu ya Congo non lokumu ya Congo te lokumu ya Congo décoration wana ba décoraki stade ezaki ya ndeni ba décora stade te papa yango yo zaki na mokili zaki na mokili ba congolais to za la consciemment si c'est que décoraka stade normalement ba bazalaki wana to mona concert wana na télévision na ba YouTube ezaki mbongo ebele fa ba décorer ngo bapaya pe bayaki na mboka na biso bapaya bato bazana na Congo bazolia te ba fonctionnaire mpeye bino bozofa donc Tshisekedi akoko kosala festival te na Congo sali festival na non ndeko toke malé osala ngo te c'est voleur toke malé osala ni festival ya anniversaire na ye a dépensé combien pour na ferry akoma kuna na jet privé wana bolobeli te nani na Gabon musika te na biso
président d'abord ça anniversaire papa yoza gabonais pe eza na gabo eza non pas pe soli ton bo défendre to solo là question na ngai eza na Gabon eza na Congo wana do sala ngo pona mboka te to sala eza na Gabon eza na Congo ozoloba makambo oyo na ebite po oza la poser oza inconscient yo yo vérité pour to festival vie humaine eza sacré le quoi bozo ba pointer tango to ko exterminer qui se kedi na famille na ye nde bokondima to za na bino kaka merci toko tali ba yo ko mo détail solo liwa ya ma batu nde bazo bamba batu non baseta la solo liwa ya mutu to za la okoki jamais ko souhaiter liwa ya mutu ba to ba kuwa na est baza banani eza bambolo wala banga bambolo kola manifester commandant chef asali pona peuple okufa na est commandant chef asali décision nini ya zone ne take commandant chef pona peuple ya na makila na mai donc yo oza mutakisekedi D'ailleurs, je bomisa peuple la bako on a aspect congolais abonga dibino akendaki angola frère c'est preuve tangible de quoi lobby nous c'est kimbongo na festival à Congo na exemple festival en Congo et les papa na Kamboni ba défendable bolinga kanini bino nani pourquoi bokoma ba conscient makasi boye mais pour ça la makambo débat mon frère débattre na loko moko zo mona eza valable na juste na peuple congolais. Papa c'est fonctionnaire à l'état na Congo. Dis-moi impayé, mais Nicolas Kazadi a détourné ba millions qui se que doit bengaé à quel taliban. Ben conscient mo ba n'habite ben conscient to ko exterminer bino tout. Tant ba bon maintenant est ça moi ma be e ba liwat. Vous comprenez? On est talibino. Bonjour à tous. Bonjour à la théâtre. Attention, bango yo. Ulia epena o bato. Ah, c'est le bango le raba mon elo comme ça place. On pas ça mais moi séparation moni mutu oyo azo défendre. Azo défendre. Mukolo ko déclencher. Autorité moko ayiba ki mbongo l'état. Boye ba ngo mukolo ko déclencher na likambi ya tribalisme. Allez, mutu moko amati po a défendre yango s'il vous plaît, kiti sakaye, s'il vous plaît vraiment. Eza lokola ndenge oza na pale bongo na mère na bana mutu moko aso ayibi mbongo na pale to pe obengisa ndeko moko avanda na bino ala bandi ko yiba sikoyo tango yo ozoyibisa famille tango ozoyibisa famille ke no en tout cas ndeko oyo totiaki na ndako azoyiba mbongo bala moko malade aza vrai inconscient donc on va au courant de la libre Belgique et komaka ya tang. Alors, na pesi bino matondo bo lauki mingi bo mera mwa mai o bozana mwa vera mai pembeni bo mera bo kando bo na ngwata ntambo ya sakana nkanda ya boyete bo mera mwa mai bisika bo mai pona Chilombo kutuko na kenda nango na haine pour le président memel biso haine c'est lui c'est qui Sekedi faut memena na haine. Est-ce que je pense que le problème est ça mbongo na yo ba yibi ozana droit ko réclamer yango pouvoir wana na maboka ba Rwandais to pouvoir na ifoto botole yango pouvoir wana o eza pa Chilombo poto benga na ye non le problème c'est passé yango na lobby photo activer ka article 64 ça soulèvement populaire pouvoir wana ndenge ozala na ri kozonge pa ba Rwandais il faut to neutraliser qui c'est que ndenge papa ngwanda luba ko neutraliser il faut pas comprendre ye ko boma ye to bomier mais Google il s'agit à comprendre ye ko boma ye ko botole pouvoir il faut to sala yango akomisa ba congolais bino bomo ngwa la légère akomisa ba tumakasi pouvoir ba Rwandais c'est silaki ba sali 30 ans la bango pouvoir ici si le monde bazong c'est bango mais mutazongi si bango na top c'est qui c'est kedi yona lobo ya papa eloko ane suanga na lala te mutu mobi obi que même madame atuna nga papa likamboni okufa pona mboka la lala te yona lobo ya Kagame na monongo nde vraiment okindo kiteo elle ben conseil ba pe na stade yonani obo ya Kagame diplomatie ya Gisani yibi bango na mutu na bango eza cerveau ndenge ya biso ezalaka
au niveau fanatisme bongo au mona po a osanga tam sou dire ronda zana surtout metti na niveau ya muto ya yibi mbongo ya leta mais ya zo ya ko défendre muto wana vraiment pe alinga la kisabiso ke muto wana zana droit ya ko lia mbongo wana po ya za congolais oui komi ena mabe ye fiston boyebi yango te bafana na permanence Kabila yana lance roquette bana mura oui, bakenda ofele bakalingama bakauka na petit moko asiporta ki échec ya Etienne te amitumba ko yeba petit yango jeune garçon mo amitumba Cédric Nyanza tala bazana pouvoir tala loko ba poussa ba futa bango et pas famille qui sekedi ba tribal to lo bato te papa vérifier au moni peuple o azana Kinshasa azana kanda na baluba papa biso tozala ba renseignement au moni mukolo ko déclencher moto eza ba travailler na service renseignement sogo travailler na service renseignement te ba peso moto wana te problème sérieux na Congo na buzoba o Kisekedi da otika tribu luba toujours ko déclencher bota bino mo asi 445 tribu kabunda lobaka ngo déjà Jean-Marc Kabunda Togo ba mona pena que notre luba a commis peuple moko boy na Congo loko la disparu pour ba ko exterminer pour au moins na Kinshasa ba kino pena ba lingela ba we wa boule tozana ba image na ba photo tozela ka déclenchement ba ko sambwa parce que muto azo memba bango na gauche bango ba mona ngo normal pour ani pouvoir na biso ba luba bon même loko ba beta Jakindal yana zongi na prison et bichocho abimi après bilo ka bongo ba biso justice eza costa muta bana kokate su ba pouvoir na bon mais ndeni ba taper perdre ba na gouvernement venir au muke aujourd'hui perdre yo zo beta ba ko masasité na lobby boy bana na gouvernement c'est lo Google bana na gouvernement c'est lo ba na tebino a défi Sekedi ndenge zala kala mingi ta bila ndo particulier ko manipuler ani siko bando awacha ba misu na bakasho monelo ka bete kamera abando ko sa ba responsable de rien ngam na créer une union secrète bota ka ndenge procédure yake boko mu baila na kosiote Tshisekedi mdozo sa Kabila donc Kabila za kozonga en force alingina lobaka eza ke te baluba nyonso nde baza nsima ya biloko oyo Félix aosala donc même si bato matisa corps informatique wana po nga moko nde naza na moluba mais je suis pas d'accord avec oui Claude on a d'accord on a la généralisation entre gros baluba oui le problème c'est passé ça baluba tout est mon frère le problème est ali bino pe bandeko na biso baluba bon pousser na noatika po yene mutazo mamisa bino ngambu tanga obimisa ba masha mumenu tanga obimisa ba nini baluba te azali mutu moko aza ko traiter na baluba mais ebigeza baluba te Chilombo azali mbele ya minu mibale aza ko traiter na baluba te baluba wana bayeki Kinshasa avant Chilombo comme président mutakomisaka bango na Kinshasa ezali kolifile ouais voilà yebi mais tozolo baboy na par rapport ndenga zo memela ba discours na lui Félix c'est un manipulateur azo manipuler bato c'est-à-dire par rapport à maman na manipulateur Félix avant de condamner il faut qu'on neutralise avant de condamner baluba et donc on y a celle déjà pour baluba kuna na kasa il faut baluba ko tomber victime ya mambwana il faut longola baluba na biloko wana donc Félix ukutaka monoko na lubela il y a des baluba conscient on va comprendre ba ko ta kuba na été Félix asape muluba ti asa ngole nabi Google est-ce que yozo comprendre est-ce que bi ba kasho ba Pierrot bakimi na ba okomo na ba balengai ngalo mamande mususu mais bakosa biso ke situation la ND bakangela le vieux nani député o ba chobimisa parce que ezakili comme baluba oh non est-ce que bino vous imaginez un muluba pourquoi n'habiter mboka la biso bena
changement de mentalité aux alara à faire. Chilombo nana défenda baluba te asala pelo ko moko te na baluba. Bobeta na voilà tu te botiaka baluba. Olive Lembe kota na kati ya Chikapa. Asukula baluba nyonso ba neko timu na diama. Yena Jeannette Kabila ba boma baluba. Baina makambaka mwena sa. 12,000 familles bakoti bango na Lunda Nord. Lelo Chilombo amona makambo wana bazola na babash. Lelo na zolo bana bino 2025. Est-ce que Chilombo a récupéré ba famille wana? Bazonga na Congo na Kasai. Kasai école à munene na Kasai ezalaka ya matiti ya manga. Kasai batanga na Chiluba. Soke na Kasai bana bazotanga na Chiluba. Babi français te, bamuna na no voiture te. Voiture bamuna te. Batongele bango route ya 12 km na Mbushimai. Babandi ko tambula na route makolo. Voiture ezoko akoleka te. Peuple asali embouteillage na kati ya route. Dilelo. Bazana d'abord na problème ya kolia. Pour un Kasai ya soso, il faut qu'il ne le bombasse. Nani est bien monté. Mapa mama poto elongwa na Kinshasa ke na koteka mara Kasai. Na mituka ya komi ya makasi. Nani est bien monté. Kasai eloko ni ezakuna. Agriculture mobuta tika ka wana ya masangwa Kasai. Ba machine nyonso bateka, ba moteur batana ba masuwa na ba balinière. Na Kasai nzalo eza na Kasai. Kala bana mikia ba 12 ama pour mfimba bo na Kasai. Kende na Chimbelenge, kende na Lupata Pata, kende na Kabinda. Kende na Mweneditu. Ale mutabongo poto exterminer to neutraliser to limisa na famille na ye. Ale bino boza ko matabo ku misaka. Okukama munoko na yo okanga misu. Okolobake na koloba soteke ba Kasai bazana simachiro. Kasai ni uluba nini bazana simachiro. Asela chilombo ni. Chilombo lo ni asani. Allouer lumière ba groupe électrogène en Afrique du Sud. D'accord, que na Mbushima ko sala discours. Et pelé pendant 3 jours, 4e jour, pas bakangi biloko na bango na tira ba conteneur, ba koti na ba avion, ba Antonov, ba Kenamo. Kasa ezongi mulili. Lo ni sala kasa. Oyebi ke Google sana maloba. Ba chien de chasse oyo bango batiaka na ba chien allemand na ndini na zone wana na zone minière. Tango ba obenga na bato. Oyebi ke ti lelo bambo wana gaillard bazaka akuna. Ba kote o bakanga ba fil de ceux qui ba fil de barbès so babenga so barbès ceux qui barbelé so ni. Oyebi ke ti lelo ezakaka. Ti lelo ezali. Ezaki na poka kabine mais ti lelo ezakaka. Oui. Ti lelo nazo confirmer que na uta ko solana ndeko moko mois passé muto azo bisanga likambo wana ke ti lelo ba chien de chasse wana na ba chien allemand baza pe basinga wana ndenge bakanga ngo ezakaka wana kutu bacha ti lelo ezana ba police bazaka na bakengelaka bana na ye bana Tshisekedi azana 19 enfants ye Tshisekedi 15 enfants baza côté wana baza ko exploiter cousine moko kuta kendaki ba côté kuna aboto ba mai ba carrière ba mai bangi ba bete tolo la police muteye ko beta masasi likolo cousine na ye atiro baza ko benga batie audio baza ko enregistrer ye wana nani wana president Tshisekedi boye bisake ko sala nini kuna bima kuna ngana tindi kuna donc Chilombo nenga zali wana bobo maina kimia boboto lié buka lopango na kimia tozu pouvoir na biso azan noki a créer histoire te ay ko créer sisani a créer penza kokota na histoire ya Congo Félix a raté penza buta memi biso na séparation oyo ekoki kosila lelo te omoni séparation mutala memi biso nango Chilombo c'est un noki un vrai noki apumwa mutakala Alino avandi calme lelo alino loba non eloko na ebisi bino Mafoué bokanga ngo lelo moi qui Tshisekedi moko ba kopibie buzobo basalaka epose wa pouvoir na Rwanda asi bazo publier ba kopibie pele ma mutu basalaka nde bakataki batikaki bolungu poza bomo na okamini omoni na Sabino ndeza ba pe congolais toza sous makambo ba mama vantir mboka wana il faut biso ba congolais pas to telema na makasi nano toza na combat ebele boy bango toza na combat moko boye makasi na kata Congo ba te fa ba big sango za biso soka to européen ngaka age auto toza na ngo Sabino bana o ba seboto wana na ba o ba komba ba 12 wana ba ko souffrir il faut to telema to landa na ba général oyo
na ba diplôme na bango na pas ba formation na bango na ba ministre na bisika ruta na bango tout il faut landa bango moko eza Moïse Katumbi il faut qu'on landela ye landi vidéo moko menda lobby Moïse Katumbi ça dangereux na Congo donc menda iba secret na bango papa bandana papa mende wana bango twana bayoka commandant chef babandana na numéro 1 mutu ya mboka yoko bandana général nini donc ndenge za boye yokana s'il te plaît le premier autre ndenge za boye congolais yokana yopewa congolais pe congolais vraiment ndete za boye congolais ati asoma kama aventure il faut qu'on landela bato wana po mboka wana muto yebi valeur mboka wana jamais akoyana makamba aventure amati dikolo pa panel awa google alo kama aventure o ngaza kotiara baluba tout baza bandeko na biso na yebi bien si bazo souffrir baluba ba souffrir makasi taka muluba soka zimbongo akena South Afrique akeso mandako na South Afrique ndako munene mituka na kati mais ayebite atiki mabele na elo côté pourquoi pas asoma tema na mboka na mabele na yona na akesoma ndenge ba Congo bazalaka mu Congo so zimbongo jamais okene na South Afrique o akene na États-Unis to na Europe asoma ndako na kati ya ba mboma matadi banangungu mwanda chela banyanga partout asoma ndako na ye poni za mabele na ye abi valer mabele ndenge zalaka mais bango soka bazwika mbongo mbango South Afrique bandenge basomi bandako na South Afrique soko contrôler moka bandako oyo ya moluba mbongo so ba yibi na Congo mais batika terre na bango ki pauvreté bango ne ba souffrir bandeko na bango le moment oyo moluba zanga mai moluba zanga lokolia moluba zanga lokobu on ne mbongo ba yiba ki so bazaki mayele kotonga village province wana et jamais koza bongo ponini ba rené na série Mobutu ba rené na série Kabila tilo baza rené kaka ba ministre kotoyo bango ba simi mbongo ya Congo ba yibi mbongo ya Congo makasi onde bougement jamais et que zala bongo jamais bouge pas mbongo bazui na Congo wana ça c'est trop donc na moment oyo botika na ko finga baluba il faut to la musabango pour il faut aboaka éponge pour mboka wana fait et démarrer pour mboka zongi sima makasi trop mboka zo sima soki kabila zongi susu obi mboka wana comme soko Haïti et comme Haïti mboka wana il faut tout ça il faut tout taquer pour démissionner il faut démissionner dans wana il faut démissionner pour peuple azo non alors non atika mandat on a essayé azana des choix ake bata makunda na Angola lokola esanzimi aoke bata na nini kuna tanga kokima c'est ça na Tchad baboyi gouvernement ne po ba ibimbongo ezana babanki ya Tchad te soka teti to exterminer yena famille na ye c'est tout o ba ku non biso ngai na kolinga te kisekedi alonga mboka wana yokana ngai na kolinga te kisekedi alonga mboka wana pona nina biso ndengona mbongo oya yibi ebele wana kolinga te tonga na ngola kuna biloko na ngola izini na ngola na kolinga te na nyoso za na Congo te wana yibi eza na paradis fiscal eza na Congo te soki bokangi afandi wana no akokima te bazwa ye bakanga ye wana mpo mbongo wana efeso na Congo ndenge akima fali kisekedi akanga ye olandaki Donald Trump wana papa olandaki Donald Trump oh déjà bimé ko zonga lisusu tanga iba président tu Afrique qui c'est Donald Trump a aventuré Donald Trump a déjà risque États-Unis ko yango ko a aventuré Donald Trump a ko sa terra on ba risque bazama yele ba yebi Donald Trump ndia zawana alinga guerre te aluga mbongo pour atome États-Unis eza ko ya donc risque ça la puissance moko makasi risque na Chine na Iran baza la puissance moko bo sakati na Corée du Nord les 4 pays wana ils sont dangereux les États-Unis vraiment Donald Trump aboy guerre alu guerre ya commerce il faut boy bango alu aya na Congo akanga biloko tout ya Congo pour ye abonza mboka na ye après yo siko ba dernier oso ki seke da ibina famille za libanda siko soki to kangiye eza na effet moko te baza ba tutala papa ezongaka Kabila ibate Kabila non na loi protection ya Kabila na loi bakanga mosité yokana nu na loi bakanga mosa président te bakanga ba libérer mosa président bakanga ite
Et François est individuel. Omoni Kabila akimaki déjà pour me dire Kabila akimaki déjà yebi ba kokangaye. Otikala ba so pe moi. Wana ya théâtre, ça mukolo omona Kabila na Kinshasa. Si bon na ba compliqué na na stop. Na lobby. Ndeko bayela s'il vous plaît. Ngala landi o trop depuis to solo là. Omoni bandeko na biso abaloba. Bazonio kwa mana ndenge moko zana ide na ngote ko comparer vie na bango ya avant président Félix. Avant président Félix bandeko wana, avant Joseph Kabila na loba parce que Joseph Kabila mutabandaki ko coincer bango liboso. Et tanga bandi ko tchaba nani muto akende okoma gouverneur kuna nani ngoika sanzi nyo koli bandeko na biso na ndenge moko zana ide na ngote. Na je biso ke ndeko wana aboma na niveau moko ya bangoika sadi bande mona ba Paul Kagame permettre ngana bayela pona yo bana kala ndenge ozoloba s'il vous plaît bandeko na biso ya baluba bazonio koma na likambo ya pouvoir oyo bazonio koma makasi donc longola pena na mutu na yo likambo wana ndeko na nga biso tobotami wana tokoli wana tozalaki na likambo baluba te parce que okomona na bakombo trouver okende kokutaka songo moko boye na Bandundu okutaka songo moko boye na Congo Central okutaka songo na Kasai okutaka songo na Katanga siko moyo ye bateka songo na zotanga na ye azaya Katanga to azaya Kasai po toza kotuna na pete tozaki na soni tango tokola okotuna mwana maiteke monsieur baba ta kote nini okoya ko remarquer ngo soki oke na parler na bango tango bodame oyoka mère na père na bango ba obeta ndinga tango ba obeta ndinga comprendre et pas vraiment ça nzoka baza bato ba katange oya okomprendre nango nde tango père na mère so baba ta kote moko ba obeta ndinga na ba masa nanga ba ta kote oyo toza kotuna na même pas toza kotuna na te donc le papa mutameme ezanani non s'il vous plaît permettez-moi te oh so kende nango trop na yoki yo ke nango trop ko sala biso na sima soki ndeko akei to kotiko nyoka bana likambo wana tozonga na ndenge o tokola ya tata bo moko mama bo moko o mona tokozala makasi eko permettre teke nation mosusu baya ko beta biso to baya ko sala biso boy kokende na eloko wana marko te na beteli bino lisolo ya ndenge bakenda ko kanga koto o bandeko na biso baza ko timola kote ba minere na beteli bino lisolo Joseph Kabila na Olive na ye bakenda kocha ba chien de chasse na ba chien allemand kuna ya ko sakana te bakanga kote na mobimba na ba fil de barbelé bakanga na zoye bisoke ba bima ba soko ke na chikapa okuta chikapa koma plein ya ko sakana te kutu ba dimne mo mokendenge o bazo ko tonda na kiwewa wana chikapa tondaka plein pona likambo wana ba misusu bakenda ko mona na Angola bakenda ko luka ba kote kuna depuis président Félix akota nanu kutu atikali kozwa solution ata mokete pona likambo wana nanu te sikoyo ndeko nanga bayela comprendre que peuple aza faiblesse a peuple uti wapi yo yebi Kinshasa soko uti poto kekini mikiliste mwana poto nini eloko nini esalana eza pasi o bandeko bazana ngo pauvreté o bandeko bazana ngo tango bayoki o masola parfait abe bamonio na chemise asika ndeko to uta nango na mikili alo mona bandeko bakomi kolanda o soko ke na Angola o to kanga mina ngwana soko ke na Angola o lata pantalon na ya munene neti afali o lata elamba na yo neti biloko vina biso mopa walataka Angola kuta otaloka na kara danger ba otaloka suku kutu so kena kara danger oke kuta nde ba kara danger vandi kuna do inutile kuta mwana o comprendre siko eloko wana esengela ki déjà to travailler ngo bandaka la série papa Wemba King Kester bato wana musicien so uti poto balanda esengela ki to longola eloko wana complexe wana siko eloko wana nde to travailler ki yango te yango zomona o biso to komi yango na wana papa to changement de mentalité to chaka changement de mentalité le changement de mentalité ko yana ndenge o wana te na ko betelo lisolo moko tango ngana Google tango ngana to yaka mikili mbali boso
bakotangisa yo na tableau te ke soki olie eloko zwa sachet ke ndoko boka na poubelle okomona ke oye ke otelemi yo moko na nini na koma na bus stop na arrêt ya bis ntango otelemi na arrêt ya bis pembeni na yo bakitisa eloko wana omoni bakoma yango leta bakoma yango nini ya poubelle badesina motu azobwaka eloko sans toute batangisa mpe place yango ntango okoya na arrêt wana okuta arrêt yango eza déjà propre yo moko olie eloko no otali na gauche otali na droite ya propre ma obwaka eza ntango otali lisu boye nzoka place moko yango wana batie signe ya kobwaka eloko yo moko oke kobwaka donc oza na besoin te okotisa bato université surtout eloko esalanga mpasi diaspora congolais moto asali banda na 5 ans mata na poto mais okomona ke ntango bazobeta lisolo ya congo ye mpe azoya kobeta yango kaka lokola motu moko boye aza na ye na congo kaka vérité na se biso makambo moto awuti poto aumela asala 10 ans 20 ans akoke po congo ntango ye kozonga permettre nga bayela ntango ye kozonga yebiso non omoni aveki equity babeti yango okomona ke moto ye koloba ayebisi yo ke no apart aveniki equity google yo ozala na bainformation ebele nzelo mosusu basalaki wana toza kokumisa nzelo esalaki permettre nga comprendre contexte moto awuti mikili asala 10 ans asala 15 ans 20 ans kasi yango nazebisa yo te kasi bokomprendre mama na oloba moto asala 10 ans 15 ans na poto akeki ntango azwa kozonga obeta tika ndeko azosala omoni elengesa te babeti elengesa te fois te ozokomprendre sikoyo ntango tozovanda ndeko nanga mboka ngo ekobonga ndeni na mentalité neso ya boye ke batongi elengesa yo ke Kinshasa yo kozonga obeteli biso yebisanga neti mutu neti yo bongo soki bazwi yo batie yo ata chef du quartier so batie yo ata chef du quartier na kati ya commune ya Mongafula déjà il faut toyeba déjà ke okosala na yo eloko te parce que yo mpo na yo nini elengesa oyo batongisa déjà Google nazwi biso ke na 2021 nake na commune ya Maluku nake kokuta na bourgmestre ya commune ya Maluku toke kuna ndeko na ngai ntango toke na commune ya Maluku tovandi wana ti esili awa eza nde nini no mpo nakende na madame ono toilette nde nini awa toilette batali babi te bato bauti poto bokoki epesa bango bakokota na batoilette oyo te oyo batravailleka il faut toilette ya nani il faut toilette ya nani ya bourgmestre bozela babandi oke luka sentinelle oyo akengelaka nini kadena nini fungola ya nini ti sentinelle ya komona boke fungola baki ofungola madame ake kuna papa tant madame ye ayisanga ke papa nakoki kutu osala te eloko moko kuna te nabi ndeni susu abi toilette ya bourgmestre bourgmestre bazokengela ye na bapolisier aotambola na ye a 4x4 mais toilette ya pamba il faut président Fati auta na côté na ye avandaka na soki na nini kuna po akende kobongisela ye toilette sikoyo yebisanga soki tokotambola sikoyo na bato aboye est ce que Google toilette wana po okende osomba kive eza combien Kiv n'est pas wana voilà yo pena côté d'information sakanate il faut les mati parce que en 2021 ils allaient $30 Nathalie Kiv na bi mais Kiv eza $30 ce qui a zuka Kiv yo aluki mo banini ba carton ba karo wana baza oteka na bango ngona ba $10 banini akobeta moi quelques cartons ati yango enini ce qui déjà toilette na yo papa ce qui toilette oyebi soki oke kovisite mutu ndenge toza na mikili awa soki oke kovisite mutu ndenge toza na mikili awa place oyo ifo mona propriété ya bato eza soki outi na toilette na bango ntango ozobima okomprendre ke bato oyo bazalaka propre ozalaka toilette sikoyo ndeko na ngai bourgmestre bazokengela ye na 3 policier na ye atambolaka na bango ana nini
toilette na ye yo kokoka déjà kosala petit besoin kuna au grand besoin te siko tozovanda tozelaki bandeko oyo babongisa bakobongisa neti na yebi te neti na miracle nini neti na miracle nini il faut benga na bango donc yango wana soki na bina banda koloba awa moyen nakende ti bamendeko bayela pardon longola bandeko na biso baluba ngani oyo nazolobela yo naza ndeko no abandu 100% tokola na bamasta na biso toza kolia bapondu na bafufu na bapale na bango donc baza bandeko wana baza juste bafanatique bafanatique bana pasi omona bacortège ndenge aotambola na cortège essentiel azala kaka wana loko aza moto ya kote na nga mais rien à voir na likambo keno bango nde baza mabe bana na kati ya makambo no bandeko baosouffrir en tout cas merci beaucoup ingeta nayoki olobi pete ndeko Stallone funga micro na yo zawana na ta bugo na yoka na kama africain lo africain la raison une heure de temps déjà olobi te zo micro te na ko tira avec maintenant na Hollanda na yoki mamali na lobby na yoki mambo bandeko so ba loba na Hollanda bino vraiment silo na yoka mingi kina loba aye ko tia Azarias Ruberwa ministre de décentralisation et urbanisation. Or que ça va branche aux akanakati ministère intérieur. Mais à Bomiango na ministère intérieur pour créer une ministère à part entière pour na Azarias Ruberwa. Bakamata 11 provinces ya Congo et comme à 26. Et là on y basali. Ba yegolo bake ba chef coutumier ba bosansu ba successeur ya ba koko na bangote ke koko soki akufi bakamata mwana batia ye chef coutumier. Kabila mutaoba nommé ba chef coutumier. Kabila tant Léopold de a Sengiz Congo et comme à Congo bateau ba pesaka mabele ça ba chef coutumier donc ba président ya kala ya ba mboka wana ezaki ba chef coutumier ezaki ba président ya lelote ba kolo mabele zaka ba chef coutumier baza ba gardien de terre d'ailleurs na Congo même na époque na biso soko lingo so mabele il faut banana pas ba chef coutumier approuvé par l'état et l'état est moko kututi le loi so mabele pas ba chef coutumier l'état congolais mais ba bio comme on en sapo un docteur qualifié chez Nicolas Gaouti Afrique du Sud aille pour remplacer Kokonaye Barubi Oyote Zela ordonnance présidentielle ou la Kinshasa Kabila nommé yo chef coutumier arubi pas na biswe zarakate babi yo nani abinga nazali descendant ya mwana sap ngana zaka mwana sap Barubi Zela okomona deux policiers ba kanga ya bibo okena ngawa naza mukonzi ya mboko yo bokena ngawa ba beta ba policier mosekwa na nenga mukete ba buka bango mino ba policier ba kei miso a kovimba ba botora ba minduki le 21 le 23 na butu bataillon mobimba ya 250 militaires ya bana mura batuti na batuti ba uti côté ya Kananga ba e makolo balongwa ina si le 20 pour ba soutenir ba policier tant ba koti na village ya o mona film Rambo nga beta ka masasi ba douye zo koya na mabele otikala na komona ngote baba niko beta na bandako ya matiti bandako ya matiti baza ko beta so ika ko telemi twa masasi ya minene 12000 familles balali bao bazalaki na village musu wana ba pakati mbango ba yeba kiti nzela chikapa bakoti Angola Lunda Nord 22000 familles ba tumba ba village nyonso ya ragi wana ye Kabila bespère mi balé à Nations Unies ba epo ba enquêter na chebe azalaki la voix des sans voix ONG amunene bane ko enquêter sur l'investigation ya ba makamba crime na Congo ba bengisi ye chebe et pas ya général ya la police ba tsaye sachet ne longi ba asphyxia ba kanga maboko sachet ba landa chauffeur na zagi na voiture fidèle bazamba sachet ya moto ba betaye lokoko ba tsa bango ba singa na maboko ba ngeko ba kwakile ba mbwa mtu balia corde ba mbwa mtu balia obi ba mbwa mtu balia google obi chebe ya tilelo mama chebe ya tilelo eza sérieux hein eza sérieux makasi John Lumbi non le John Lumbi Nations Unies John Lumbi DGP voilà Saïba Catalan na Michael c'est quoi moko na américain moko bayeti na mujumai basa la banquette sur makambo wana nengeleka
ba récupérer bango mibale abara bango quoi ba égorger bango bibembe baboki na matiti baluba wana mutu oyo baluba wana mutu basali biloko orke baluba bayegesu wana te akamati 12 millions de dollars a fouti na Nations Unies ba étouffer likambo wana Joseph Kabila na Paul Kagame na utu yebisa bino ke 18 ans nyonso tuzaki na Kabila atikala ko diriger Congo te ba ministre nyonso ba Jean-Pierre Mende basoka ndiko signature na Rwanda ba boma batu matata mponi akoma premier ministre nengeli Dolph Muzito akoma premier ministre nengeli bakamati ndeko na bango Kabila beti masasi na Kagina Kigali bango baye batie na avion ba mimi avion batie pembeni babiko avion sali crash bango bakufa te kaka ye moko moto akufa baye ko tia Google pardon premier ministre ndeko ale ba kuda kenda kaka bato ba memaki bakamati Marcelin Chisampa batie gouverneur atikala ko gouverneur ville na yete avanda kana Grand Hôtel na suite présidentielle azana 220 000 têtes ya ngombe Marcelin Chisampo un sujet tout un tout lokola Vital Kamerhe lokola Azeres Robert biso nyonso espoir ezaki na Tshisekedi to bombeli binote congolais tout alors obengi nani pardon obima fele nani Marcelin Chisampo Chisampa tuti bango nyonso bazoka bakomba baluba Marcelin Chisambo Chisampa omoni Google nakato te omoni diaspora alingaki Tshisekedi il faut azo sa revanche contre Rwanda contre Kabila wana il faut akanga bango tout wana soki alingaki pays wana Tshisekedi le problème est pas ça ka omoni ko baboyaka signature ya Genève donc aboyaka signature quand balongolaka signature ya Genève yango nde mutu ememaka bango batuti mutu bamemela envio bazwaka wana ezalaka power tuti mutu ememaka kaga Tshisekedi na nani na Kamerhe kai place yango pene bakenda nde omoni idée mpe ezalaka bien oui koboya signature oui maintenant yabaki changement so infali c'est ça Kabila kibana kasumbalesa abima pena na kasumbalesa kosani akoke Lubumbashi akengelika abamoni frontière alesa frontière benda koti Zambie Kabila ono bozomona kima okima akima kokima Azera Surubero na Moïse Nyarugabo bakenda na février 2023 bakenda na breakfast prayer oele kaka ya ba président le kaka na États-Unis batika na États-Unis après États-Unis ba yewo ya Rwanda bango bazo soutenir Fleuve Congo bizima karandenge Google oyebi esekende azangali ni bato oyo bataba esprit lokola Rwanda azangali bato wana donc soki diaspora wana balinga raye obayaki wana bandeko na ye bakanga bango ko bakanga bango no swana non Alino problème oyo c'est pas ça problème c'est pas ça eza ekoteli lolenge oyo ya kozela ebonga wana place makambo ebeba place eloko ebeba nyonso boko bakisa bamungu abanini banini metanke chimie wana oyo ye bandeli ebebaka omona ti lelo États-Unis azobeta ba film point po États-Unis ayebike cop na bango wana tango babi bolongwa na mambo ya Genève boya siko na nini na Kenya États-Unis ayebike soki si bango bakotisi yo wana atoko sala 30 ans na pouvoir atoko sala 40 ans na pouvoir tanke ebandeli na yo otikala koza mokonzi te bango mutu batiaki yo wana bango bakontaka yo lokola mokonzi te donc atoko bando changer ba mandat okoma ndeni okotso bakotsaka yo yango ndeka ekotikala donc eloko ebeba izande ekoteli wana en tout cas si place wana pena makambo ebeba donc il faut que yango nde mobiliser la famille nakitinga populaire boni msanga moke yango alobi omoni président ntango ozwi pouvoir soki olingi mabele na yo il faut osangisa les 4 tribus oyo ya Congo sangisa bango na bachef de village il faut kosangisa bango soki osali yango te ye bango eza échec na yo il faut kokabula jamais monguna okota libanga akota jamais akota mais ça ntango osalaka division na yo obwakisi ba diaspora o bango bunda sera papa na yo otiki bango bakomi mikolo
yo ke zo ba ndeko na yo ba mela café ba mela ba bière na banganda o ira en Congo siko ngas ko tala siko muninga wana aumi asangananga akoza muluba yo zuye tala Alino il a échec président Alino il a échec tala diaspora jamais on déjà des diaspora to na vrai diaspora na faux diaspora muso alinga mabele na ye amona la munguna musika ya so ba yisi yo kanga kabila kanga général wana diaspora yebisi yo pamoni diaspora amoni musika muto a danger pour na Congo nonga vite ka mel tya prison a danger yo boyi olongele koto yo o tiesu to na côté finance ya Congo e moyibi o tya na finance ya Congo Alino pardon permettre biso pe maloba omoni makambo zoloba nazo zongela kaka omoni ekoteli tango kenga naza eloko te boyi Alino na Google nande konanga bayela basangani babi Afrique libre yakana no twana cop eza ndeni yo ndenge eza boya parti ya lelo twana masolo moko awa yo ozozwa plastel ya solo bongo siko bakopesa nga ba préalable bokoyebisaka ke omoni yo ndenge ozabo limite na yo ebandelino eza boye limite na yo eza tel donc ce qu'on dit makambo tozoyebisa yo comme ça au signé to tie place wana kitanga soki namoni ke eloko bayelanga oyo ezali mpona détruire famille nanga pardon yango te bolimbisi na boyi allez ok baluki mutu mosusu to mpe babomi yo soki omoni ke mpona kolia kolata parce que tomona pene ke mbuta pena place ya aza tomoni ke mbuta akotaki mpona kolia komela kolata atambola bakara danger ezomona na ozana besoin teke babetelo lisolo non eza pena ke mbuta akotelaki ne wana matériel sikoyo makambo neti ya bokonzi bapreparaka mutu bokonzi eza teke no yaka akopeza non bokonzi eza batangiso ndenge nini balobaka liboso ya bato bokonzi eza ndenge nini okobanda ko se présenter liboso ya bato ntango boza na situation telle situation donc bokonzi